Zonga. Allons-y. Zonga. Normalement, ta grande sœur azobela atuni eloko ya liboso. Est-ce que liputa nanga matu Samuel abomela kimpu azongisaki yango ou bien atumbaki yango eza wapi? Point d'interrogation to ebesaki ezate parce que tant yi abomaki kimpu tout ozalaki te moi si na sa malade ne mpa anosaki eloko wana ndenga mo na tuni baba boyebisa na matu Samuel liputa yango eza wapi? Ti lelo liputa ezomona na te pona nini siko malade ezomona na te pourquoi zoleka na ba TV azolobaki non akufi na monene na ye non akufaki na monene na ye te tolobaka vérité tozosani totika kokosa na sima nzambe totika toloba vérité so tozosambela vérité fo ezala basala nzambe ezala bayembi ndenge bozoyembela nzambe boyembela nzambe wana ndenge asoni totika lukuta te eza bien te mpo ngata grande sœur akufi jeudi vendredi samedi tokomi na ndako lundi me makambo esalami ya minene oyo famille nyonso moto akufeli balobaka me mato abengeli biso tipa la police ya 2h du matin. Clébora.com toujours na mort quand des bozo mona depuis to yaki tozo zela kaka comme ça corps ya mama Kapi o azalaki moi si ya frère Matou Samuel mais le 15h des frères Matou ochoko masiko yo na bilamba ya moi si o babanda zela parce que tour ya moi c'est les cas qui va trouver yaki simisi ba kendaki notre bando zela ka frère Matou sokaye comme ça pesi bilamba balati saye mais na ndenge to moni era komi ba kotisi kaka ye na famille na ye batiri famille à moi si les familles à moi si bazolo baki ba expliquer ba lobby normalement ils ala kasoki ba koti sa famille à moi si na famille mbali mais awa bazuka ka frère Matou ba koti si na famille na ye de bozo mona ba discussion autre les kawa mais à suivre toujours na clébora.com tozakaka on des commissaires mais perfusion et logo qu'est-ce que ça va passer à 1600 à 200 ans si que 170 kg wana euti wapi yé moko alobi ke non nous autres nenyo c'est ya kobeba nous autres nenyo c'est ya kobeba munena neza c'est normal te totika ko toloba vérité so tozosambela vérité fo ezala basala nzambe ezala bayembi ndenge bozoyembela nzambe boyembela nzambe wana ndenge asoni totika lukuta te eza bien te mpo ngata grande sœur akufi jeudi vendredi samedi tokomi na ndako lundi me makambo esalami ya minene oyo famille nyonso moto akufeli balobaka me mato abengeli biso tipa la police ya 2h du matin normalement ntango grande sœur azobela atuni eloko ya liboso est-ce que liputa nanga Matou Samuel abomelaki mpuku azongisaki yango ou bien atumbaki yango eza wapi? Point d'interrogation to ebesaki ezate parce que ntango ye abomaki mpuku tout ozalaki te moi si na sa malade ye nde moto anosaki eloko wana ndenga moko natuni baba boyebisa na Matou Samuel liputa yango eza wapi? Ti lelo liputa ezomonana te mpona nini siko malade ezomonana te pourquoi toleka na ba TV azolobaki non akufi na monene na ye non akufaki na monene na ye te tolobaka vérité tozosani totika kokosa na sima nzambe te ke boyebo eza eloko mosusu eza caché te non c'est photo sambelaka makasi frère Patrice ye nde moto abando tya kimia frère Patrice azalaki sur le terrain nyonso ebando des heures prévues ebando samba na kati ya ndako Matou papa nani frère Patrice azalaki wana bango nde ebando tya na kati ya kimia na kati ya ndako comprendre bien wana eloko nazalaki nango besoin merci merci maman.
toza likada okosambo yoka mpe batamidai babantage baluka Bienvenue sur les Kaleka. Ah, on filme les autres au côté. Marché. Kusana. Zonga sima. Zonga. Allons-y. Zonga sima. Awa. Zonga. Papa les camions. Micro!
promesa lewe epesama na moto nyonso ntango ekoki mpona mama kapi totoni nzambe ezopesa biso leson ke tomilengela biso nyonso. Merci mama na ngai awa ezobimaki awa eza royina mpo eyokita biso awa balobi ke papa matuni tasali makambo wana nyonso fanda mwasi bazotonga antuka awa eza mpena gia mondele bon biso toza nzambe te ezaka nzambe moto aodetenir secret ya vérité mpona biso papa mato ya mosali na nzambe asalelaka nzambe biso tosali nakopesa mpona conseil na famille na bato nyonso baoyo totalela tant tokomaka na lola tokoyebaki ete coupable qui n'était pas coupable donc eza importance te ya kose déchirer ya koswana ya kokabana mpo bana baza na kati kotala bombo ya bana mpo moto akozala seseseko aza te te yaka baabraham baza te bakufa bakenda bayeli tout le monde baleka liboso na biso loyo tomona na saa moyo bapapa na biso lokola bapapa adi na bala bao babandaka makambo ya kondima na mboka oyo bakei c'est pour dire que liloba ya nzambe ezoloba oyo elobaki ke mutu na mutu nyonso tunkolo tobotama touta na mabele tokozonga na mabele mpe royaume na nzambe eza ya solo moto na moto akorendre témoignage na misala asalaki donc conseil ezali ke kobatela kimia kotala bano baza na katikati kopesa bango avenir ya bango po batikala orphelin de père te orphelin de mère te kozali Merci mon cher.